le Bolalo Ilondo, ils ont des cambos, ils ont dit très sérieux. Les cambos n'est pas basiko. Na minute oyo. Ils ont dit très sérieux. Ils ont des cambos oyo ba il faut en considération, paix en compte. Dans l'année 95, voilà on a rien ya Mobutu. Révérend son monde. Parce que biso, c'est le programme ya monde. Asie est comme Ngalanaye. Or, Asie pour régner, il faut azala même mise na Congo. Ceux qui ont contrôlé Congo contrôlent le monde. Parce que Nzambe, mabele na yezana yambo Afrique centrale. Et là, on va éviter. Alors, révérend son monde à Salakinini. Baye, ba convaincre, ba conseil de la République. Quand on a au Conseil de la République, na palais du peuple, na conférence nationale, à convaincre, ndenge naza koloba boye, nazo lobela na média, baye bazala ki ba au Conseil de la République, baye bi likambo wana très bien, parce que ba donner nyoso toza nango. Ba keko convaincre Mobutu, ete andi ma bénédiction ya révérend San Myang Moon. Bandeko bozalaki na 95 bola dasiko likambo yo parce que na bien na kokende na détail malembe pour bososola ngo malamu. Même les services de l'intelligence de l'État. Oui. Bon mais kapé kolanda. Kolanda likambo na lo basiko. Révérend Moon atindi bémissaire na ezaki période de révérend Kim aye a préparer terrain ba convaincre ba au Conseil de la République. Ba au Conseil de la République ba ke ba convaincre Mobutu. OK ba corps no se pesami. Révérend Moon Azakoya. Révérend Moon Azakoya, pour Mobutu dit ma bénédiction. Si Mobutu dit ma bénédiction, et s'il est comme un esclavagisme oriental. De Konanga le Bolalo Ilondo, ma yebise to salaki ya wona kolobelate. Parce que salaki spirituel. Voilà, to salaki spirituel. Voilà bobombia. To bombia ko na kobunda guerre wana. Mais nazo pesa batu ba détail o bango ba monaki. Nini siko eleki. 2 jours avant d'arriver, il y a révérend Moon. Europe a tindi représentant à Rose Croix Awa. Omoni, représentant à Rose Croix a précédé Koya Moon. Et tant a commis, un jour après, Bazin Zelana Mobutu va voyager, Mobutu a que France. Révérend Moon a yé Awa Koutani na Mobutu. Donc, ba raté Kokangamutu. Parce que ce qui est politique, nous avons la colonisation orientale ici, il y a 600 ans. Alors, merci ça. Tant que si vous révérend mon avant, quelques jours, je vous ai dit que vous avez boye bibi no moko. Révérend mon à la Katia Bozongana 98, veut dire 98, qui a koyaya, aya di susute. Tina yela boyebite ya la kaki kozonga pona nini bino batu bozana ASM boyebi yango bien que révérend Mouna lobby azo regretter il fallait bakutana Mobutu il fallait Mobutu sa bénédiction tout un tas d'histoires mais bino boyeba kité que révérend Moon ayaki pour être à ça la captivité spirituelle de fois batanga mokonzi spirituellement ce qui Mobutu azo ka bénédiction ya San Myang Moon ndenge to akolo ba chinois bozo mona ba koti awa na ba coréen bino nyonso na maikari bino nyonso mbele lelo kozana bouddhisme. Alors mfumu Mobutu azaki roi de l'Afrique azaki ndenge ni ko tala ko diriger Congo oyo bozo mona yango bomoni mboka oyo Congo ba jumelle nyonso eza kotala Congo parce que bato bayibite Congo eza nini eza ko représenter nini l'état indépendant du Congo. Léopold D Tata na ye Léopold Ier ayebisaye ceux qui ont dirigé malamu il faut que dans le plus profond d'Afrique na kati ya centre d'Afrique na mboka babengi Congo. Pourquoi bolobaka état indépendant du Congo? Alors passer à Congo mais non ici un pays qui entre en colonisation bapesi bango état indépendant. Le Congo ne dépendait pas de la Belgique. État indépendant, ce qui veut dire Congo est exploitable na impérialiste nyos. La propriété internationale. Oui. Ndenge wana Léopold D en tant qu'initiateur
ya likambo wana le Congo lui appartenait. Tu évolué pour la catabino mécanicité. Quand tu as mécanicité, tu as wana nde tozo limbola likambo ya motu yawe. Alors bomoni telero na kati ya Congo, il y a plusieurs révélations. Tina lelo AISM bazo continuer de marche wana. Bino tobosala na présidence, boye biango. Combien de fois Mikande ye kaka bakumisa mokonzi andima makambo ya Orient. Une fois, parce que lelo boye bité pourquoi christianisme est entouré mokonzi. Boye bité pourquoi ba conseiller spirituel même la période ya musée les akaka ba pasteur boye ba katekoni mais ba pasteur wana baza tout autour ya mokonzi. Pona kosala nini? Ba pasteur wana mosala na bango nini parce que spiritualité wana ezali spiritualité étrangère ya bapaya Congo ko bima te na colonisation. Alors le biko ya Congo ezali nini? Le biko ya Congo esengeli ba dirigeant politique et se reconvertir dans la religion africaine pour être les esprits africains. Oyo enyo kwa maki pona koluka l'indépendance spirituelle, physique, technique ya ba congolais pe ya ba africain et ba da ko inspirer elle politique pona kolaki sabango te bosala oyo bosala boy. Congo botangi ba classe. Mais bosali ba subordonné ya mindele. Parce que batangi si bino po bosala ba subordonné na bango. Omoni. Et aujourd'hui, parce que lelo boko yibisanga iboy. Elle politique ya Congo, bo se référer à Kanangambo nini, to elle politique ya Afrique mobimba. Boza ko se référer na spiritualité nini po boluka bola mboka na bino. Même fumu to pesa exemple ya chef de l'État na biso, il est très proche du kimbangisme. Akoma kapeti na nkamba azala kana ba kibangiste wana bokolo balini parce que ils ont reconnaître mfumu kibangu comme un grand prophète. Ndeko na ngai lobola lo ilondo kwa ya africain. Botanga ke église kimbangiste na makambo ya lobi kwa bayindo. Boko tanga église kimbangiste na makambo ya bayindo. Na tuna tamotuna na bandeko bazolanda na bandeko ya église kimbangiste. Awa kaka na conférence ya bolobi ya réhabilitation fumu kimbangu. Ex vice-président Bemba azalaki kuna. Mbutamuntu ex vice-président Yerodi azalaki kuna. Mbutamuntu ex vice-président nani Azarias Ruberwa bazalaki kuna. Chef spirituel église kimbangista yebisa bango ni na propos ya mboka wa. C'est que beta fanfare na ye. Hein? Akibit sa fanfare na ke ko yemisa banzembo na ye. O ba konti bomoni bango te ba ye. Est-ce que message ya lobiko yango wana? Te omoni ndeko na ngai il faut comprendre. Tozali awa bosembo ekotika la bosembo. Batu bazobotama na pasi bazokola na pasi bazoniokwa. Esengeli batu bayeba boye. Que même kutu œuvre d'art, mais socle na ye ya mutezali support na ye. Nzete est-ce que ça misisa nete mutezali support na ye? Comment est le politique africain support na ye ezala misisa ya bapaya? Hein? Nzambe nini tokobele na elle ya politique pa pesa biso mayele. Oyebi de soko bengi par exemple, obengi Mutalumumba. Obengi Muse Kabila. Obengi Mbutamachwa. Obengi ya Vitankanga. Bongo benga Mfumu Kimbangu. Mais bakoyebisani. Balobi botala mboka ndenge ezali. Mindele ba piéger bino nesika oyo. Alors bosala. Makanisi ya musée. Makanisi ya musée akena ngona place à sukeli wana. Mais continuité ezali. Ce qui est le président de la République n'a pas lobby que n'a même pas 15 personnes. Est-ce que tu vas comprendre que loko wana? Qui a même pas 15 personnes. Et l'inko va simplement ni. Makanisi ona yena yango pona na bongisa mboka. Pona na kumbela bino changement. Ba exécutant nango bazate. On
baexécutant nango baza te et aza kotravailler difficilement parce que omoni eza na makambo mosusu soki tolobi awa balobi fanatisme soki balobi awa balobi te aza koappuyer pouvoir mais réalité ezali ke lelo na mboka oyo bato nyonso bauniversitaire oyo basalaki na première république na deuxième république susi na bango ezalaki gain facile